nazomona na molimo mama no akufa. Amen. Message na nga nazopesa yo euti pa nzambe. Je suis clairvoyante de l'Éternel, naza voyante. Namonaka na molimo pe na yokaka na molimo, naza basé na spiritualité. Eza hasard te ke pona kata vidéo oyo. Message za kaka pona mutu aza concerné. Hasard n'existe pas. Soko pona message za pona raison moko nzama lingo pona message oyo. Nazoka na molimo nzama azoloba na ngai mama na akufa. Aza pembeni na yo. Message oyo eza pona mutu akufela mama, ba parents. Mais nazomona énergie féminine. Ya mwana mwasi. Nazoka pe odeur ya présence ya mwana mwasi. Nesi mama. Nzamba azobisa ngai mama na akufa. Aza toujours pembeni na yo. Pe nazomona mama na yo akufa. Azo soutenir yo makasi spirituellement. Na ba prière, makambo ebele. Na ba preuve mingi ozo passer nango. Mama na aza toujours pembeni na yo. Et nzamba azobisa ngai na yebisa yo. Mama na yo akufa. Azaki mutu malamu. Azaki mutu oyo. Pendant que nous avons été émotionnés, pour nga pena perdre maman. Aza mutu moko oyo asala bolamu mingi na mokili, azaki mutema pembe. Pendant que nous avons été émotionnés, parce que nga pena perdre maman, mais je ne sais pas pourquoi je parle, mais c'est concerné mutu oyo. Aza na akufela maman. Azaki mama ko malamu. Mutema malamu. Mais maboma kinde ko bomaye. Maboma kinde ko bomaye. Akufa ki net na malade, quelque chose comme ça. Ezaki mutu moko ya libota. Batu moko ya libota ni maboma ki mama na yo. Mais mama na yo azana kimia. Abina peso message yo. Ke alinga yo mingi. Je n'arrive pas. Parce que moi aussi, j'ai perdu ma mère. J'ai perdu ma mère, ça fait longtemps. Mes messages sont concernés pendant mon temps de maman na yo, abonne la mingi pour na yo. Patumi balobara, ceux qui m'ont kofi balamoko, que domo sanya kei. Non. Ceux qui m'ont kofi, akenarate. Nous autres, il disparaîtra quand na mokite. Ce qui muta kufi nzoto kozala lisusu te ekozonga la mabele mais kasi molimo ya mutu to ami ya mutu ekufaka te ezalaka vivant ti mukulu nzamba kozonga ti jugement ya nzambe. Voilà. Nzamba bene biso mama na o aza toujours pembeni na yo pona koider pona ko soutenir yo. Kobanga lo moko te. Maman naza makasi na monde molimo à cause ya malamu asala, à cause ya malamu mingi asala kata mokili yango pesa ye force na monde spirituel. Makambo mingi ekomela yo na monde molimo to spirituellement yo yebite. Maman na onde mutaya ko sauver yo. Nzamba etiza ka maman na yo. Nzamba je sangai que dernièrement otaki kozala empoisonné mais yo moko yebi na ote. Balingaki basaloma be baboma yo. Mais nzambe tizaki mama na yo spirituellement pour aya comme ange gardien na yo, de type protectrice na yo. Nzambe bene biso yo mama na yo, elle pense toujours à toi. Malgré que ton malaki na mokili bana ko discuter to bana ko swana na mama to bana ko yokala te, bon je sais pas. Mais dans le monde spirituel, ils ont des moussous. Dans le monde qui dit normal, ils ont des moussous parce qu'ils ont envie, parce qu'ils ont des mazalaka, pour les rater. Mais maman n'a eu à l'ingrayo. Ils ont dit maman n'a eu à l'ingrayo mingi. Puis à ça, des fois, surtout, tant que vous priez à yo kaka. À ça, des fois, surtout, bah prière no, bah souhait na yo, et kokisama. Y'a Nazoka. Nazoka, je t'aime. Je t'aime ma fille, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille, je t'aime mon fils. Je t'aimerai pour toujours et à jamais. Je suis en train d'écouter, je t'aime mon fils, je t'aime mon fils, je t'aime ma fille. Je t'aimerai pour toujours et à jamais.
Mais on a un message pour yo. Abi na ngane bisayo. Ko bang loko te. Nzambe na yo. Azo bate na yo. Abi na bisayo ko bang loko te. Nzambe na yo. Azo bate la yo. Non la joka. Oza mutu munene. Puis aza pa na soutenir yo. Okufa te. Nazoka ndeti mama zo loba. Que okufa siko toza na longue vie. E ba nguna na yo ba kozala confondu. Oye aza pembe na yo. Nzambe na yo azo batela yo na okibongo. Zala makasi ba fuzo le kabe preuve actuellement. Vous en a édité, vous en a muto soutenir yote maman na bana ko soutenir bana ko lingo mais aza soutenir na yote. Continue sur la vie, force-toi. Nzamba lobi force-toi. Pas na confiance en soi. Batu bakabona kala nzoto kasi na molimo te. Nzamba lola pambola yo. Na ko peste exemple là Yesu Masia. Ni besoin de sabiso, même si physiquement je ne suis pas avec vous, mais en esprit je suis avec vous. Cela veut dire même si nzamba za na biso physiquement te, mais na molimo za na biso. Yes, nzamba za na biso. Et c'est la même chose aussi parce que Jésus-Christ a attaqué nous autres. Tant qu'il a moqué l'attaqué nous autres, ça qui nous embête, il a moqué l'attaqué nous autres. Tant qu'il a accueilli, nous autres disparaître, mais on les allait. N'est-ce pas nous tenir surtout, pour avoir la moqué, on a corps à l'esprit. Nous autres livres, on a dit que nous avons ramabélé, mais nous livres, on a petit à la éternelle. Bazar na pona yo. Bata famille no bakufa baza wana bazotala bazo soutenir yo spirituellement et physiquement baza na yo balingo mingi nazomona signe ya love ezobima devant et nazomona bazo komlanga I love you, only you, I love you, juste des choses comme ça. Maman na lingo mingi azo soutenir na mulima azo prier pour na yo aminangai. Alors prier pour nous, pour nous, na kombo na Jésus-Christ, mais c'est comme la moto a coupé la maman. Ou tu coupes la maman dernièrement, ton maman n'a pas kala. Au cancer toujours le laquais toujours. Alors bien biso alingio, elle t'aime pour toujours et à jamais. Vous les un message pour nous. Na kombo na Jésus-Christ, amen. Yamba message. Merci. Je suis prophétesse clairvoyante, voyante. Na mona kana mulimu pe na yo kaka. Ndama la pa bola mpeso kwa na message. Amen.